Bonjour, 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 na bande nyonso à travers le monde. Bino nyonso botombe na chaîne na biso na moment ope bozo landa biso. Bino nyonso boza abonné na chaîne na biso. En tout cas, mbote, mbote, mbote. Ba ope na on va s'abonner te. En tout cas, abonnez-vous. C'est une façon de nous soutenir, de nous encourager à continuer à travailler. Pona ba remarque na bino bokomela biso na ba commentaire tokozwa yango. En tout cas, sans toi libre soko lingi o pesa ide na yo to o pesa biso remarque koma kaka tokotanga yango. En tout cas, merci pona ba o nyonso bazo sala yango bazo benga bazo koma pona ko pesa biso ba remarque to koloba na biso nini to bongisa nini to bakisa nini to longola. En tout cas, merci. Et nde tomoni na photo tolingi to parler sur ebakata na via nini ezoleka bazowela nini tope bawela nini. En tout cas, dernièrement mingi tomonaki na chaîne ya ebakata ba couleur oyo azali actrice na biso et tomonaki réconciliation entre les deux dames. Pour une petite présentation, bango mibale bazali ba actrice comédienne ya République démocratique du Congo. Ces deux valeurs sûres, en tout cas ces deux dames ba assuraka penza ba jouaka très bien wana tokoki ko boya yango te soko boya yango. En tout cas ndeko nanga bongwana bango mibale ba jouaka bien ba yebi penza musana na bango. Et bakata abanda kosala théâtre pa ya mangwaou via abanda kosala théâtre pa muyombe gauche. Depuis bakoma baro ba indépendante ba évoluer kana bango déjà na banzonzing. Maintenant c'est plus sur YouTube que baza ko évoluer. De l'autre côté ebakata ba couleur chaîne ezokende kende kitoko. De l'autre côté via pe asala chaîne na yepe YouTube, elle met aussi des films, elle écrit. En tout cas baomi balé carrière kitoko depuis babanda top baomi balé. En tout cas c'est bon. Et côté toyebi ya ebakata, en tout cas yepaza comme c'est comme Sila bango bazalaka ba jouaka kitoko baza ba très bonnes actrices, mais en même temps bazalaka pe comique hein, basekisaka. Donc bakata koki ko jouer na maman normal logique, mais koki pe kokota ne pe na rôle moko boye loko le sobe loko la saisa ya comme ne ko sexa bino loko a moi vie de loin moko boye. Donc bakata côté wana azalaka pe na talent wana okola bandeko na ye mususu ke akoki ko jouer pe akoki ko sekisa bino. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dernièrement tout le monde a qui réconciliation entre les deux dames. Bazaki na moi froid mourekota qui entre bango mibale bazaki susu penza ndenge bazalaka liboso te. Et chacun de son côté avanda pe na coin na ye sans ko approcher l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Tomonaki ebakata akenda ki kosala visite et pas ndeko na ye via po akutana na ye face à face a tout na ye devant bato bazalaki wana pe devant biso batotalaki bango na vidéo et loko yango nini bawelelaka comme ça baloba en face ba trouver solution ba yeba likambo yango eza nini. En tout cas bandeko nanga acte wana ebakata salaki eza acte moko louable, eza acte moko kitoko parce que parfois ceux qui likambo ezali tozaka attitude na biso ezaka mutu na mutakangi kanda na coin na ye. Ozwi même pas tant oye balikambango e wuti wapi e bandi wapi. To agisaka souvent ndengwana. Souvent ezaka orgueil personnel, ego na yo, olingi, donc quoi, affirmer, avanda na ye, boniko, aomi mona nani, avanda na ye, yaka insi yende nani, yende mutasimba oxygène à mokili, aomi mona yende nani, yende Macron, yende Kabila, yende nani, Tshisekedi. Donc c'est un peu ça. Et mais tomoni ebakata a que vers sa sœur pas moni que situation eza ko durer situation eza ko umela tozalaka boité. Mais qu'est-ce qui se passe a comme de konaye po ba solo là. Et j'avais aimé aussi l'attitude de vie tanga moni de au sentir maya misu et matie on dirait mutalinga lela attitude nae ezolakisa que elle se demande yé pas a perdu to atuni de konaye to ebakata to wela nini. Donc, ça m'avait fait mal. Pona komona que j'avais compris par là, ezana batu o ba mema ki bango na point wana. Batango bakoko za banani.
ba collègue ya musala kaka ba actrice mususu o balingaka o ba papato ba ndata nsangu o bazaka longoli likambu awa amemi kuna alongoli likambu kuna ke nango kuna ayoki i o eta mususu elobami nango na contexte mususu ya ke kobeta lisolo na sens mususu oyo balobaka plus liloba ezo changer minoko plus liloba pe changeaka forme okoki kozloba na mutu soko okutani na mari yebisa mari atindelanga mbongo wana ya babiju ntango ya kokutana na mari yo olobaki ne yebisa ye atindelanga mbongo wana ye ntango akoma kuna nakutana ye kutu na Chantal talobi mbongo na ye kutu ewumeli otinda pourtant ye kutu alobaki phrase yango ebandeli ezalaki bongo te mais abakisi mwa liloba soit pas ko Chantal kutu nakuta ine ba alobi pe nata kutu yo moko mbongo na ye pende umeli ba futa te po anini yango ye fa sala ba affaire na mbongo les autres pourtant mutu tanga tindi maloba alobi na ye kutu ba phrase wana nyonso te ndata nsangu papa to sans payer ye moko mutako bakisa ba phrase a déformer na message en tout cas to salaka attention na bato ba memaka sango et puis ba producteur pe baluka ko panza pour elle ça a besoin peut-être azwa bango na prix moko ya C akoluka ikende pa oya te songi akepe pa oya te songi ba producteur pe ba panzaka ba collègue pe mususu ayesika ye pa linga se faire un nom à se faire une place na monde nzonzinga koluka pa panza bino po bopusa na ye pa vanda ba prétendant pe moi ba copain bato bazaka mal intentionné ba prétendant mal intentionné alingi na gauche akesu kolinga na droite nyonso wana pe epanzaka ememaka kisongi ememaka ba conflit entre bango na bango ba acteur ba actrice en tout cas attitude ya ebakata salaki aller vers sa sœur en tout cas eza penza attitude moko ya bien pourquoi même Bible ezo recommander biso yango soko za likambu na muninga benga ye bo vanda na ye bo solola eza penza ndenge Bible lakisi biso comment régler le conflit comment régler le problème soko za na likambu na muninga benga ye bo vanda na ye bo solola soki bino mibale solution zwamite bo luki troisième personne c'est comme ça la Bible écoute si Bible les a complet bandeko nanga il y a tout dans la Bible tout ezali bengi troisième personne bo solo c'est comme ça qu'on règle un problème mais bango siko na debi ya likambu mutu na mutu ayoka pe avanda na ye pe un jour pe moko pa kufi akei tikala kaka bango mibale kutu balobanaka te et pourtant à la base problème ezalaki nango te kaka les ont dit le raconteur mususu kaka po panzane kaka bino eza na bato mususu bazala na semence wana ya division musala ne kaka kotiaka kisongisongi munoko ne kaka na makambo nyonso amona bato mibale sika moko te akolinga ya kaka kobakisama wana kaka yango soki to biso nyonso tokomi na biso kokanga matoi ata oyokino likambo sali semblant ozo continuer kovivre na mutu yango kaka ndenge bozalaka en tout cas na mutu ya kobetelo lisolo ye moko akoyoka soni po malgré kisongi malgré maloba mabe alobaki contre mutu wana maomono kaka na mutu wana ozo fréquenter bozo solola nae un petit exemple ezaka na église ya pasteur oya azaka ya mundele pasteur ya la borne Jacques Vernon pasteur moko ayaka na bureau na ye pona kotonga un autre pasteur wana ya mundele Jacques Vernon ayoki ye tango pasteur wana linga kenda lobi te kokende te vanda ozela ya yebaki ta vandisi azozela nani abi non zela muke amona kaka muto ye ayaki kotonga akoti donc pasteur Jacques Vernon abengaka ye baombi bale bavandi ya face ayebisi mususu wana makambu yebisinga yebisa ye et muto wana bino moko bo imaginer donc kola anokelaki mbula pour dire que soki omoni mutu amemelako kaka bamakombo ya bato basolo ya bato makambo ya bato en tout cas faut faire très attention po ntango ebanda ekolobama ye pe peut-être alobaki ye pe peut-être atiaki commentaire mais ntango amemeli yo lisolo parti oyo alobaki alobi yango te alobi kaka oyo baninga balobaki ebo ntango baninga banda koloba yo ozalaki baba ntango baninga banda koloba yo siko na place wana lisanga wana yo banda kosala nini to oyo bazalaka bato baoloba ya bandi koenregistre bango po atindela mutu intention na yo nini sikoyo na conversation wana yo olobi to kosoli te po oyebi mission na yo eza nini oloba sikoyo ntango okangai conversation olobaki te ndeko